IDPS FIFA. Yaya na oyebi sabino semaine oyo toko salawa toko expliquer pièce contre pièce. Président nanga utonya tango okosani malade. Balingi pe babi misayembo babi ten to cheke na nso. Yaya ba cheke nso tata malaria implice ezate. To kama loba ya Martin loba na kotika la kopesa beki na meseti seke dite mais lelo Martin azui beki alinga pesa ngo Joseph Kabila. Heureusement beki yango yakobu kana. Beki yakobu kana. Même Kabila bi moyena tambola nango ezate. Maloba Shadara lobi na kindu na ebisabino. Yaya mutapola kana bitumbande mutalobaka lobaka trop. Soko moni basi bakabola ki batu. Omoni mutaliko kendete yebaka soki mako. Oyo solo bisa Shadara ça échec élection présidentielle. Martin afandi bakeba pese proposition Martin aye basangani na pasteur Théodore Ngo. Pasteur Théodore Ngo imwana te. Moi cité ayebine batika kambongo ali pananda kute alinga diriger 80 millions d'habits. Même Bible lobi muto à sa fidélité. Pasteur célibataire moyen ba pesa responsabilité église te. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. IDPS viva. IDPS viva. Fachi au pouvoir viva. Bonjour à tout le monde. Toye lelo lundi quand ndenge to pesa ba grande ligne. To mekato solo la po à cause de IDPS ne politique et comment elengi nako. À cause de IDPS. Nazobanda info nanga na le 7 septembre 1997 na le 7 septembre 2020 jour pour jour 23 ans il y a disparition ya maréchal Mo Yangote. Voilà pourquoi tu pensais na ye génération nanga na botami na pouvoir ya maréchal Mobu bakotisa kibiso na mutu Mobutu ndo bakotisa kibiso na mutu Mobutu Moyi. Or 18 ans ya Kabila et l'équipe fortune ya 32 ans ya maréchal Mobu. 18 ans ya crime ya Kabila et l'équipe 32 ans ya maréchal Mobu. Mobutu atikaka ba société pendant 32 ans, 18 ans Kabila yebo mignon. À quoi bon maréchal Azando? Yango lelo tozo kanisa mémoire ya maréchal Mobutu pe manaki. Pasta panza lelo. Pasta panza. IDPS FIFA. Combattant merci. Na ye koyebisa yo ke olongi. Politiko yo memi. La mouka luka qui a ça la parlement de bois souka lancé. Yangote. Pour yebi que force à IDPS et ça parlement de debout. Lelo yo tozo kende na makambo yo tolobaka. Et loko maréchal Mobutu a salakate. Et loko Moussa salakate. Et loko Kabila fils a salakate. Félix Antoine Shekel Chilombo ko sala ya yango. Toloba likambo identification na recensement. Botu na Rubero asalaka wa? Est-ce que tu as la même compensation pour les Congolais? Pour yebi kaza ya biso te. À combien plus forte raison? Mouta décentralisation a où est la identification et ça na obédience na ye te. D'ailleurs, na basie mususu recensement serait basenye ça te. Patron y a élection et ça la ministère de l'Intérieur. IDPS FIFA. Toyebi saki bango ba komesana. IDPS a relaxé bango pour politique.
Sikonga na otuna yo. Yo mutozana ba inquiétude tilelo ke Kabila sa makasi. Ba pimeli ruberu wa identification. Kabila sa wa? Il dépasse viva. Yaya na yebisa kabino awa. Ba combattant musuba alaka ba changa tembe. Na lobaka Martin Fayulu agent fort. Ya Joseph Kabila. Le lobondimi yango. FCC ba lokola ndoki oyo yebi. Moya bimela yo na ndoto nelongi na ye esate. Po okotanga ye na kombo. Ba bomba maka na sima ya Martin Fa. Ba tindiki ye. Ba lobi kende libanda déstabiliser Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Fayulu asalango to asalangote. Ake libanda esimbate. Aye kosonga. Maintenant demandez à Martin Fayulu. Tango ye na likambo yo na États-Unis. Bo solo na remote chibanda to bo solo te. Il dépasse FIFA. Demandez à Martin Fayulu. Banani barula papet tien États-Unis. Martin asalato asalate. Voilà. Kabo saloba et sikanyo sonatia kalokolo et sukela angaka kama nefi ya Martin Fayulu na politique ya République démocratique du Congo. Yaya tolobaka yango. Mutabandundu a soutenir la muka pangi plus pangi égal pas. Mais muluba soki a soutenir fache komi triba. Na yebisa kande konanga mukebai. Mukolo oko soutenir idéologie à aimant le Congo. Que mo konzambo kasale lo kabe soutenir yeba ko traiter yo mulu. Lelo to suki wapi. Yaya tikana panza. Il dépasse FIFA. Tikana pa. Pourquoi Mukeba ya lobi yango? Mukeba ya yebi ke Martin Fayulu c'est un traître ya Tongo. Frère na ye mutaye pa fachi. Yaya fotenga ngape na ofote yo. Mukeba ya panzi yango. Matungulu asalo bango. Ya nanga Francis Kalombo asi aloba ya yango. D'ailleurs, peuple congolais, partout où on a biso na monde, boye ba ke Martin Fayulu asa homme politique te. Bible lobi ba yeba ka mosakoli na maloba we zobi mana munoko na ye pe accomplissement na yango. Martin a bandi ko trahir mboko depuis longtemps. Martin na 2006 a salaka l'Assemblée provinciale ya Kinshasa. D'ailleurs, pona na lobi nazo confirmer yo. Na lobi nazo confirmer. C'est Martin qui a fait que Kimbuta azala gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Pona ndimisa yo a réponda vienanga da bombole intolé. Ayebisa lobi un commerçant ne peut jamais devenir un gouverneur dans la ville province de Kinshasa. Via Zwaka. Or, MLCM, tu vas la majorité. Mais 18 ans, ceux qui 12 ans après, via Adam, tant Yoki qui va décider na Genève, Martin Fayulu a démissionné. Alors bien, comme la plus forte raison un commerçant, comme Martin Fayulu, a comme un candidat comme de l'opposition. Toye na 2006, na zo rappelé yo. Na 11. Ba voté Martin pour effigie à Papa Tshisekedi wa Mulumba. Vrai ou faux? Toye bakaye. Papa Tshisekedi lobby ba député nyo s'opposition ba bima Martin bima. A siégeate. Siko ya soutenir Kabila to soutenir te. IDPS viva. Toye na 2018. Pona yebi sabino ke Martin le loso qui a salé l'élection à l'anda Félix Antoine Tshisekedi Chilo. Yo qu'est-ce qu'on a expliqué yo. Martin Loba toko kende l'élection te. Avec une machine à voler toko kende te. Fatia Lobi avec ou sa machine à voler nous allons aux élections. Guerre bandi ya maloba mi balé ya ba leader. Siko fallait toi banani asa leader de leader. Toko mi vendredi le 28 décembre, Martin a décrété ville morte. Netandi mon République démocratique du Congo. Alobi non à machine à voler. Batu bato ça e. Tobimara te.
Premier échec, il y a Martin Fa. Bon, comment batu bato sa leader te? Baya ko voter dimanche 70 millions d'habitants, c'est qu'il faut 62%. Si ko Fachi, oya lobaka avec ou sans machine à voler, nous allons. Tokenda to tokenda te. IDP si FIFA. Job alobielo comme important, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Martin Boya quelle élection? A combien plus fort Telelo Abima Mukonziambo? Yaya Tikanga na Pansako? IDP si FIFA. Toye Martin Abimisi Likamba vérité de Zirne. Yaya, na comparé les lona ba leader. Etienne Tshisekedi wa. Na 1992, Maréchal Mobutu Abimisi 5000. Bisoba petit, ya gorille. Quel président Maréchal Mo? Mais Etienne Tshisekedi Nandaku, même pas premier ministre, mais leader, il y a opposition. À lobby 5 millions na tolia yango te. Eliama. Siko tuna ba futa yango basoda. Tala leader. Il de pas si FIFA. Martin Bandili Kamba vérité de Zirne. Tala ndeko. Ngana mongo na papa na ngai. Ba mongo balobaka kole loko akufela ke loko na ye. Et loko soke sa yanga na kokufela ya yango po sa yanga. Martin Bandili Kamba vérité de Zirne. Asuki nanse la. Il dépêche à simbika pouvoir na ye na maboko. Vérité de Zirne. Et suki nanse la Martin aye ko sala encore bêtise. Aye na proposition ya sortie de crise. Na kata proposition sortie de crise, Martin reconnaît mon président que Fachi Mukonziambo. Il dépasse FIFA. Martin Lobi Fachi Mukonzamboka, Mengaba Pesanga réforme yaba institution. Siko yotuna Martin, na réforme yaba institution. Alinga ka futa maton nga ka futa mate. Siko nana nga sa Mukonzamboka na ye. Martin afandi, bake ba pese proposition, Martin aye, basangani na Pasteur Théodore Ngo. Pasteur Théodore Ngo imwana te. Moi cité ayebine batika kambongo ali pananda koute alinga diriger 80 millions d'habits. Même Bible lobi muto à sa fidélité. Pasteur célibataire moyen ba pesa responsabilité église te. Baye ko sangana na ya Martin Fayulu. D'ailleurs, pour votre information, nazoya bisayo ke eza nango coup de pied na mupepe. Donc ekosimba nango te atana ndoto. Il faut se réunir au moins 400 personnes en congrès. Na otu na bino awa. Baati lukwe boala ki na 13 sénateurs. Vrai ou faux? Abima na combien? 43 ou 43 te? C'est que ba député monsieur à FCC ba fotaka baati lukwe. Vous pensez aujourd'hui, Moutoloko a fait un bochab. A Kolinga Tamumamba comme à président de la République, il y a Congo, attends un mois. Vous pensez qu'il y a Robin Kolinga? Pour preuve, Chada il va voter. Il n'est pas si FIFA. Et quel est ce vrai Congolais, le lot? A Kolinga démarche à Martin Fayulu, pouvoir et son n'est pas Bakabili. C'est que nous soyons en coucou et bimina poa. Il n'est pas si FIFA. Fachi au pouvoir, FIFA. Et kotikala ko salemate. Bazo betana un politicien. Tokolak sabango politique ndenge sa et salaka. Et ce qui est bizarre, Mikolo na lingi suko tanga bakombo na bangote. Communicateur moko ya lamuka ya mbuma misumine. Peter Chanya suki siena pla. Après avoir Koloba, Fachi destitué, qui va maintenant le remplacer Mounoko Ekara? Kaka Peter Chani, azu moko na bosolo na politique, et pas ndeko nanga sango moko. Loba na yoba droit loba ba article. Après kolongo la Fachi, nanya kora. Or, batebele baso Fachi mabe, pour à travailler à coalition na Joseph Ka. Or, coalition c'est normal. Bango baso ki majorité na solo na lukuta baso ki ma. Biso to suis présidentiel. Si ko to travailler comment coalition to sala. Même Mukonzamboka azalaki na programme na mais Fayulu
mikolo na pese kombo Nicodème akenda ko luka Joseph Kabila na bu ide pasi FIFA Nicodème ake ko luka Yesu na bu abisunga ngai oh masolo sebetama ndenge toyoka une fois le Kabili bazongi Martin Fayulu ko soit primati le quoi premier ministre ide pasi FIFA yango lelo tozo yebisa batu nyonso Martin aye ko kabola biso na monde ya nanga Charlie be ya lobi leki tovanda rasuna ba matanga tena baninga à cause de Martin Fayulu, un mauvais, un sorcier, un rancunier. Oyo lelo Fayulu azo préféré malamu Kabila ke Fachi. Fayulu a marché. Kabila na ba soda na eba beta ye trop sa mundu ki a kote hôpital. Maman Eva marché azo bal na lokola kota hôpital. Mais Bemba marché na ba na lobi merci à ta lacrymogène te. Le lo Fayulu azo finga ata souci à te. Est-ce que vous comprendre te que Namboka Otozana président te, mais nous avons un frère à nous, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Il dépasse FIFA. Or lelo naloba ki yango tolinga Congo. Ata soki osala la muka, mais soki elo kamala salami na Congo, loba d'accord. Bravo lelo na Mike muke bay. Lelo ba traité tribalisme. Bongo kifua tanani. Bongo musitu nani. Jeba salaka fachi na Genève et salaka banani. Wana eloba mate. Il dépasse FIFA. Peuple congolais soutenons Fachi. C'est notre sang, c'est notre frère. Toba telaye. Pour ceux qui le lobo ni bon ni mamarambo na oloba. Le lo FCC. Asa la guerre contre Fachi, pourquoi? Mais bango batu banomaye. Asa marionnette na bango. A placebo na bango. A patin na bango. Mais le lorsque ba la guerre contre Yepona. Ba comprendre que Fachi pour le co. Il dépasse FIFA. Yaya na oye bisabino semeno toko salawa. Toko expliquer pièce contre pièce. Président nga utonya tango okosani malade. Balingi pe babi misayembo. Babi ten to cheke na nunso. Yaya ba cheke nso tata malaria 1 plus ezate. Mais respect président. Ata malaria ezate yango kinyenga yango ya nini mwana mobali wera lobaki alelaka bedi kapendi basa kuna lela ba papa leta basa kuna balela batu musu basa kuna balela bongo yozo lela ni boyoka ke fe kalelaki abimina nsoto na ye kito kaka so bima bandi mamoka taki na te bongo yozo lela ni il dépasse FIFA. Yaya soutenons Fachi. Martin a la kisi batu vrai face na ye. Martin a ko préféré Kabila. Mais Fachi te. Yoka maloba ya Martin loba. Na kotika la kopé sa beki. Na Mese Tshisekedi te. Mais lelo Martin a zui beki alinga pe sango Joseph Kabila. Heureusement beki yango Yakobu kana. Beki Yakobu kana. Même Kabila bi moyena tambola nango ezate. Maloba Shadar alobi na kindu na ebisabino. Yaya mutapola kana bitumba nde mutalobaka lobaka trop. Soko moni basi bakabola ki batu. Omoni mutali ko kendete yebaka soki mako. Oyo zolo bisa Shadar eza échec ya élection présidentielle. Siko yo tunaye bako récupérer pouvoir ndenge ni yango nazo yebisa déjà justice mboka nanga ba interpeller Ramazani Shadari toyeba pa utawa wapi botala bâtiment ke iko inauguré na Kindu. Pourquoi bango nyoso baketonga côté wana batu ba profiter na coltan
batu ba profiter na rébellion ya Rwanda. Et ça ba Rwandais na bande ko na biso ressortissant ya Est. Depuis quelle année Shadari est là comme ministre? Même pas 10 ans. Mais Bota le Katongi. Même pas 10 ans. Oh, le peuple congolais baye Emmanuel Ramazani Shadari. Même pas 10 ans. Nayebaka mo Vasakani. Nayebaka Obin. Combattant na limité. Nayebaka ye. Mais Shadari toyebaka ye te. Toyebaka ya Lambert mais eponga la chair. On a otetelake mafu. Toyebaka ye combattant ya ide. Mais Shadari toyebaka ye te. Mais lelo ye wana. Yaya. Yebiso gise matata poni afanda ki. Yawera lobaki so ino babengi yo te kondima présent. Ozobanga pona. Yo mutozalaka premier mi. Tika justice kobenga. Matata pono ya. Ole la nini. Yaya sende. Tozana président vandi na sebale. Bokotika la koyoka mungongo na ye te. Na sina lobana bino fachaza na libulu na mosole. Na nsele. Oya zo travailler tienti sekedi wa. Ochetembe. Bazo ki sa pape si omona mutu. Omona kamera. Bayebisaki na fie denges kende liba. Oeza likambu ya fa. Vie sa so lobi nanga bien. Kende liba. Ya sa so tali facha bina kende abi vie oeza likambu ya fa. Akenda na mutu kato akenda te. Makambo salama oyebi. Yaya boko tuna ngu. Tata kufa na masasi te mwana kufa na masasi. Tata bakokaye te mwana bakokaye. L'enfant fera mieux que son. Tokosila na bango awa. Tokena bango likolo. Tobate la Congo. Aimons notre pays et soutenons Fachi. Lelo Fachi a sala accord officiel. Naba Kabili travaillons ensemble. Mais l'accord secret. Oyo Martin Fayulu a sali na se Naba Kabili pour déstabiliser le pays. Il n'est pas si FIFA. Il n'est pas un politicien, c'est un commerçant. Il n'est pas un politicien, c'est un débrouillard. Ayebi politique a obetate. Azokuta nana muta ayebi politique. Yango merci. Naba communicateur a IDPS. Oyo na pia kabango merci à la plateau de télévision dans une émission. Merci naba président Eric. Merci naba président Gilles. Ba président José, ba Miyake, ba Teyo, ba Kebano, ba ndeko nyonso tosana bango misala. Ba Bechole, ba président Son, ba président René merci. Bana mibali wana babu. Yango esika bosali, botia kabango na losambo. Puisque vérité bimina minoko na bango, eche kaona lamu na lamuka. Eche kaona FCC. Tangelanga plateau yo mona papita mbalelo. Agolobani. Tangelanga plateau yo mona Serge Kadima lelo. Agolobani. Mais passé Gili vendredi à Salaki na biwanira. Na parola gito na parola gite. Ba benginga lokola parlementaire de. Il dépasse FIFA. Fachi au pouvoir FIFA. Yaya tobunda poto so misala te. Tobunda poto bongisa Congo. Tobunda poto bongisa Congo. Potangu tobandaka lito balaka kibiso musala te. Mais mutu nyonso atindikaka mutuka amataka na kati ya mu. Yo batela kaka ki. Merci beaucoup. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.